C'est-à-dire caméra est mbongo ebele. Mbongo ayiba ke za mbongo mo inge ko faire avancer. Misala ya mboka na circulation ya mbongo. C'est-à-dire que Marambo Sali et Sali qui est pénalisé, c'est-à-dire mboka ko na décalage ya donc vitesse to zalaki nango to ko timbala mona ralenti yango moni mboka donc mbongo emati dollar ezomona na te franc congolais pe ezomona na te. Donc bah c'est camouflé bah kangi bah bel nyonso ezaki pour te développer pour te mata oyo na bomba na ndako yango comment que les comment les sortir entrer le côté yango boliaka sortir ezalaka la société aza congolais penza abotama na mboko aya ko yate aza ya fraude te tellement que dollar est mati batupe est comme difficile que mutao ka changer mbongo ni batna mutao mo garder dollar na ndenge na ye mutu so pesa na to na ye to o biso toza nango bato ba sepela nango te moi peut se retrouver sur ces até ah bato ko cha bazebele tanga no ba komona bango mais au moins na moment oyo pombo ke soit démarrage ya sika nazolo baboye président de la République zongela association na bino bozalaki na Genève zwa batuana na mo etam su bango bakoza na moi implice ko peso kuma kambo ekende liboso po ba o bazali na muto alobaki na o ke longola signature to kende donc muto liboso bandi ko bomona no muto ozalaki na ye mekana no bango pona ngana ko senga mekana ko sala gouvernement na bato alamuka total non soki oza ndenge gouvernement peut-être ba reconnaître biso ndenge bango bazoli ape ndenge biso pe to lingi to zala ata kudu to zo joite to joa kambo ngome souci na biso vie ezalana na lège ba kitia biso dollar vie na ezala lège ata iloko akulia emona na kanana na difficulté ya ko zala ndenge ezalaki est-ce que façon to comme ekolo yo fufu 1500 1000 francs ngana zana 300 francs 500 francs nako somba bana balia bien na sala ndenge. En tout cas petit peuple bateka bloka ba 200 francs ba 300 francs nazo solo basubi kaka na ngolo nzambe nzambe kama mtazo lesa penza même mtazo batela bango en réalité na banzalo na makambo no sekoti na mboko boko sutu mukabe bat bakufi etel kaka vital camera na famille na ye. Bonjour, bonjour à abonnés à Vérité Universelle. Très à l'aise de vous retrouver partout où vous êtes. Très à l'aise de vous retrouver une fois encore en émission. Les news de Joyce. Les news de Joyce, c'est toujours un cas pour nous saler la bino musala. Pour nous remettre la bino macambo, nous c'est un réel na terrain. Les locaux de besoin mon atokiti vraiment na terrain pour nous koeba bande ko bazo vivre en ngeni parce que to ya dollar ezaya komata. Mbongo na circulation ezate. Yango le news de Joyce c'est kiti na terrain pour nous resolola na ba maman na bande ko to eba bato basala vraiment misala ya mike to eba. Comment ça se passe? Vente na terrain, yango wana to kiti na terrain. Je passe derrière la caméra, je dis bonjour à mon caméraman Ozemine Énergie, hein. Je dis bonjour à toi, je dis bonjour à mon superviseur Papi au Congo. Je dis bonjour à mon boss Maître John Moté, ma maman Micheline, la reine mère, la queen mère d'Anabi Césarandé, maman Micheline. Je dis bonjour à toi. Je dis bonjour à abonné News à Vérité Universelle, hein. Bonjour une fois encore à abonné fidèle au vraiment balingara Joyce Benzema de la presse, l'air à Télémanka aux Arandais pour nous saler la binom sala. Je dis encore bonjour à toi Rit Omoti Divine Kavira, la maman de Manuela, hein. Naomi Bekanga porte-monnaie magique. Bolanda, réaction ya bandeko na terrain ndenge balobi. Bonjour papa. Bonjour. Papa, excusez que si ma côté toyo ko so na bino bata pepe ndeti bino bato bo bambara ma papa na ndé dollar eza ekomata. Est-ce bozo se retrouver na ba 200 francs na bo futa. En tout cas biso ko te loko eza te plus qu'on dirait Congo ko zo ke ndango na ko kufa. Auparavant peut-être déjà là ça va. Mais on dirait ceux qui n'y yango ba tchaki yango comme ça comme si le plat terre. Donc on a vu autour par gros on dirait toujours que na fait ko kufa ya mboka. Suite pendant zate pas si mignon que toujours vivre dans difficulté moko très bizarre. Donc les actes ma solo le souci à combien pour toujours comprendre même mon client même pas qu'on jambo ceux qui bazo bagé. Est-ce que biso toza na Congo bien ka toza wa pituje ba bendate. Même que en Égypte ba bazala ko lia quand même bazo respirer. Mais vie autour par gros on lelo et ça ka vrai passe. Donc les actes pendant temps ya ko le bal susciter net ngai na zala ko lité na ko sala commerce mais na biso ke da bamba na tikal na tête. Na zappel susi na temps ya ko zonga tala na zonga siko o ba benga ka zéro pour ne pas se trouver quand on a bandé 1 million, comment il est là aux ongles, on se trouver quand. Donc c'est camouflé, kangi ba bel nion so ezaki pour te développer, pour te mata, oyo na bomba na ndako yango comment que les comment les sortir entrer le côté yango boliaka. Sortir et la société. Donc le peuple Obambisa on a toujours 200 fois 100 fois c'est ba 100 francs pe na terrain monana. En tout cas le liboso ko te zalaki ça va. Po ba msusu net ngana zo fitela ndako kaka na msala oyo. Na msala wa mama papa. Na moni 200 na 300 500 na zo toujours mata mais lelo na biso ke banda na bimi même café ko na mélité banda na zaboy atako te loko pa na mélité zéro za tekela adef sa biso ko oyo azate lelo akoyi
oya lelo obo futa ba tala ka to futa na 200 francs mon tazo réclame et ça peine pas toujours trouver le côté souffrance et le kamakas. OK, message ni okoko pesa na gouvernement. Message ngana ko pesa na gouvernement peut-être ba reconnaître biso ndenge bango bazoli ape ndenge biso pe to lingi to zala. Ata kudu to zo joite to joa mbongo mais souci na biso vie ezala na l'aise ba kitia biso dollar vie na ezala l'aise ata eloko akulia emona na na difficulté ya kozala ndenge ezala ki. Est-ce que façon to comme école fufu 1500 1000 francs ngana zana 300 francs 500 francs na ko somba bana balia bien na sala ndenge ni tina zabo ina zana 800 francs na même na ke pesa bana balia bien ngana lia kwa. Merci papa. Merci Totiko Konté Moussala nao. Bonne journée. Merci maman, bonne continuité. Boye bisa bango bongo biso to kufa. Bonjour papa. Bonjour madame. Papa toi ko kuta na Moussala parce que ça Moussala na kata salon de coiffure. Est-ce que $2 eza ko mataboy? Bozo se retrouver bino bat bokata ka suki peut te bi ke suki na kin bat bakata rango na 1000 francs. Est-ce que na minito prix wana ezaka ya 1000 francs? Est-ce que bozo se retrouver? Non, tout se retrouver te dollar eza pena au mata. Tout le monde, tout ça la commerce, on se retrouve. Il y a des gens qui ont quoi faire, ils ont commerçant, maman malewa, banane, tout Congolais, on se retrouve parce qu'ils sont tout concernés. Les coiffures et koufa. Et koufa pourquoi? Mboka et en a passé. Mboka en a passé parce que kimi ba province comme un dollar oh ya on est kimi si ba province ba ekin ba na kin vie et comme na kaka. De tout se retrouver ni loko mon côté et loko mon côté commerce et marché ba quoi faire et marché ba to malewa et ça même bino à journaliste rien ne marche parce que ce qui mboka ya paralysé mbongo monende et tombola économie mboka mais ce dollar ça est moins kiti est moins mati est moins kiti est moins mati mboka penez en instabilité makasi les biso pena tout se retrouver na rien ne marche. Message ni nokoki ko lancer na ba diaspora na président de la République azota biso. Non, ba gouvernement nyosoka. Non, ba diaspora ba na problème té. Ba diaspora ba na problème té. Ezande gouvernement. Yande gouvernement il faut se mettre d'accord ba vanda ba bungisa économie ya mboka. Dollar ezana c'est stable. Que non, les longa nga beti 12 ans na CFA. Ya, na beti 12 ans na CFA. Na 12 ans na CFA et loko monte tika la changer parce que monnaie na bango stable. Ngala kina CFA na tika dollar 2500 $5 to changer na 2500 mais er na yo zonga boui na yo kuta déjà dollar comme na ba 8000 francs. Na koma kutu na beach na 1600 francs na somba lipa mais ba tina lipa bakate na lipa na okamwa. Mais na CFA tout est stable. Au ça économie à 2 ans. Au bon 500 pour sommer le monde à 80 000 francs. Au ça l'économie. Mais chez nous, il y a bon côté. Du jour au jour, dollar est au matin. Ok, merci papa. Toti que continue Moussala nao. Merci madame. Bonjour maman. Bonjour. Maman toi ko kuto nesi ko sa Moussala o te karaba mai. Et c'est $2 to ya dollar eza ko mata. Sur qui laisse un bon na terrain exact. Et c'est beau se retrouver. To se retrouver te mama dollar eza ya komata to se retrouver ndeni to se retrouver ne surtout biso ba tofuta ba maison comme on dirait to saela mkolu pang donc to se retrouver te. Est-ce d'abord bino na bakolo lopang ndenge chef de l'état lobaki ke bakolo lopang ba déranger binoté. Est-ce que vraiment bazo salela ngo? Bon oya biso azo salela ngo azo comprendre biso ceux qui ozu mwandambu opesi mais to na éviter ceux qui na ba bailleur miso so ba osukande na ba locataire na ba. Est-ce que pas na bino mai et mati ou bien mai ezaka ya ba prix nyonso ndenge za? Bon mai et mati te eza na ba prix ndenge ezalela kaka wana parce que tellement que bango ba futaka ba taxe kili na l'état les parce que là air moko bazo koka su ko travailler te ba komi ko stopper pona ba taxe leki bango au monde a futi taxe te ba ko permettre yo au salaté donc aux obligés il faut usine non eza yo kanga mais on moni que bloqué comme il passe. Message ni ko ebisa gouvernement mobimba message ni ko ebisa bon message dans senga gouvernement donc alandela biso non maramba dollar o dollar oyo baluka bakitisango poto luka moyen pe ya revivre dollar ndenge za likolo to oteka biloko na franc omona dollar ce que comme soki ya ngwana na ba vente
20 000 francs déjà. Donc, tu as un franc, au somba dollar, et au coûté biso makasa, luka moyen un peu à bongisa dollar et luka ekita. Ok, merci maman Totiko Konté Moussana. Journée là mpona. Merci ma chérie. Bonjour papa. Bonjour maman. Papa tu es sur le terrain aux ça na yo. Est-ce circulation ya mbongo de dollars et matibo circulation mbongo eza? En tout cas circulation ya mbongo eza malamu te. Et so tali pendenge mbongo ngwe matina mboka oyo omona penda ke non omona ke dollar na circulation ezate. Ça dit caméra ibi mbongo ebele. Mbongo ayiba ke za mbongo mo ngeko faire avancer misala ya mboka na circulation ya mbongo. Ça dire que Marambo sali et sali qui est pénalisé, c'est-à-dire qu'il y a un décalage. Donc, vitesse de la qui est en tout cas, on a ralenti. Donc, mbongo mati, de la raison mon anaté, franc congolais paye, mon anaté, ce que comme il faut l'État, mais ça franc congolais belé, poisson bas de la raison à la banque et permettre que abi misali sous dollar on va salir ça là. Donc nous surtout les a décalage tellement tout décalé, il y a un moni marambo nous saison sima. Makambo zongi sima mais dollar et kembangu liboso. Dollar et kembangu liboso comment on a que est-ce petit peuple batte carrément biloko ba 200 francs, moi biloko ba 100 francs, est-ce nangongo bazo se retrouver, est-ce ba bénéfice eza kaka? En tout cas petit peuple batte carrément biloko ba 200 francs, ba 300 francs. Na je solo lo basu bigaka na ngolo nzambe. Nzambe ga mtazo lesa penza même mtazo batela ba. En réalité na banzalo na makambo no se kote na mboko yo. Boko sutu mukabe bat bakufi et tel gars vital caméra na famille na ye. Pondenga salaki zara poatika la yemo na mukeli. Ayina souci ba tumusuzu te. Mais comment na batumusu bazolo ba ke ndekutu $5 et commis 10 000 francs za bien mbongo e mati nango. Pona yo muto yebi makamba mbongo. Est-ce zo mema biso na shit te? Mais faut non non muto na ba ke commis 10 000 francs. Azana bana $10 et commis 19 000 francs za kuto avantage. $10 et commis 19 000 francs. Faut na muto wana. Azana bana combien? Pour yazole sanandako. Ayebi passe bena ya mbongo. Aza congolais penza abotama na mboko aya koyate aza ya fraude te na momo yo solo ba ke $10 de comme na 19 yo lo bien anini est-ce que bi ke na momo batu musuba bandai na bazali na ba commerce ba $50 ba bundi ba moni ke ko gete ba kangi bazongi bandako batu musuba bandai ko débrouiller na moi $100. Au fur et à mesure mbongo ezo mata izo kukalisa ukanga $100 azalaki nango te akomiko kita tia ko ile lo komi na ndako moko ndima te ke mutaba ya moi fond c'est-à-dire vitesse so makambo ezo kendelele omona mitu na yesayo eza ibela ba boutique muso omona ba okanga parce que ndenge mbongo emati na ndenga sombaki biloko na ndenga yeko sombela izo kokana esute do bato bele ba kotika misalo ya ba petit commerce omona ba kota makambo susu. Pourquoi? Parce que le lenge mboke mateleli mabe esungite bomi mboka pena ko boma. Et bomi mboka totalement. OK papa, message ni okoki ko lancer na gouvernement. Na message na ko senga na gouvernement zabo. Lokola a ralenti déjà makambo bandeli mabe bino nyonso tout bokende. Bolongwana no to bandela na makambo asika. Peut-être na minute ro ba rocha banane. Hein? Batakocha bazebele. Tangana ba komona bango. Mais au moins na moment oyo pombo ke soit démarrage ya sika. Nazolo baboy. Président de la République zongela association na bino bozaki na Genève. Zwa batuana na mo eta musu bango bakoza na moi implice ko pesa ko makambo ekende liboso. Po ba o bazali na mutu alobaki na oke longola signature to kende. Donc mutu liboso bandi ko bomona no mutu ozalaki na ye. Mekana no bango pona ngala ko senga. Mais quand on a le gouvernement, on a la mouka. Total annonce que vous avez. Ok, merci. Totiko, on continue Moussalana. Merci, maman. Bonjour, maman. Bonjour, maman. Maman, tu as une question qui posée que dollar est comme mathématique. Moni bino bat bossa ba commerce ya mike bo survivre ndenge nini. Poto moni to ya dollar. Est-ce que ba bénéfice na mino bozwa ka bozo zwango toujours? Ah maman, pasi. Ebite soki mboko tozokende ndenge nini so tokosuka wapi na yebite na mboka o. Mboka ni dollar ekoki ko mata boni. To mona kuna Brazza ba dollar kutezala ka boete franc CFA eza kutu ba bengo nini eza na valeur koleka ba dollar wana. Wa biso bazu ba pesi dollar valeur koleka franc congolais. Dollar ekomi tina 19 000. Biso ba maman commerçant to ebite so tokosuka pona ba biso to somba ba biloko. Okoya ko sombe loko boye na dollar. Oyo te on a franc congolais oza ko se
retrouver par rapport à ndenge yo sombelaki to souffre vraiment tozo te ka bien tozo se retrouver à tamu qui était les dollars et mati na ebite maman siko yo ba bénéfice na bino et bozo zwango normal ou bien ba achat na bino bo sala ka ko ke place bo somba ba biloko na bino eza normal to prix pesa ko mata prix eza o mata net nga boye na teka ka ballon avant marama ba dollar o na no mata na ndo somba ballon na 250 siko ndesa be ballon e komi 300 tokoya o teka biloko na benga oni na dollar te o teka biloko na franc congolais parce que ndo o teka biloko na franc congolais c'est loko ya 5 $. Avant to bando te peut-être 5 $ ezaki na ba 5000 francs 6000 francs ma mbebele bele ce que le 5 $ est comme na 9500 francs na o teka ndeti sac na si mutu sac 5 $. Mutonga ozwa sac 5 $, 9500 c'est bele we point nini OK peut-être que biso tozo somba ngo na dollar tozo calculer par rapport à dollar tongo na biso 5 $ wana to na biso 9500 wana na o calculer pas biso tozo somba dollar kuna ba ni mara franc congolais te. Parce que bino bosi dollar bosi ba mati bato biso to teka biloko na franc congolais moi teke ezo simba te par rapport ndé biso tozo teke la wana to se to fata mukete on to teka balance à bénéfice so il y a 10 $, biso 20 $ pas ça na ngoni donc tozo to se retrouver à ta mukete maman. OK maman message ni okoko lancer pour na gouvernement pour na makamba dollar. Un message on a ko lancer na gouvernement pour na mamba dollar au basala tout vraiment makambo ici là to lembi peuple ezo souffrir. Les autres souffrent à niveau zéro to lembi. Surtout aux vivre quand na Congo ça pour Nzambe, so pour Nzambe to débiter ceux qui na minute to zap. Mboke tambola raboye, temboke tambola raboyete. Congo si to lembi. Donc gouvernement e bande ko sala pone kita de l'or e kitata na 15, ata 15 à pamba. Et kita non to e banon de to ko tambola pone leki. To mo okene biso to zo matana ba 20, ba dollar e ko ba 195 donc to lembi. OK, merci maman, bonne journée. Merci. Bonjour papa. Bonjour maman. Tu es écouté na kata maison de tu es écouté na kata cabine bino bot bosa ka ba kopa mikio moi ko flasher ba ninga bande ko ba crédit moi ba mbongo na ba Orange Money est-ce que 2 $ eza ko matabo est-ce que bozo se retrouver bon pendant qu'on se retrouver vraiment qu'on se retrouver za les sociétés premièrement c'est parce que dollar yango moko na no mona na te et puis bah te comme peu difficile mutu pas ko kozwa dollar pendant monde ça que toza ko se retrouver les sociétés pour circulation ya dollar za les sociétés tellement que dollar est mati bah tu peux et comme difficile que mutu ko changer mbongo na bah na mutu ko mo garder dollar na ndenge na ye mutu so pesa na to na ye to o biso toza nango bato ba sepela nango te moi peut se retrouver le souci ça te mais bato mususu ba bi ke ko bataille dollar eza bien pour na mbongo zo ko mebele na franc bon non comprendre te so bato ba lo ba ke o so ki dollar e mati mbongo e ko mabeza lokuta c'est parce que au moment où dollar ezo mata biloko pe ezo mata omoni yango na franc lisusu comme que so ke loko banda ko somba par exemple na 5 $ ezalaki na 4500 5 $ comme si qu'on a 9000 et comme cher. Pour nous, c'est vraiment que nous toujours se retrouver sous soutien. Copie comme vraiment kilo de dollars et mati. Tu crois que ba crédit na biso ezalaki na combien pour na minute pe comme na combien pour na ko ba différence. Normalement crédit liboso to banda ko somba ngo na 10 $ ezalaki na 16500 francs. Sikoyo 10 $ est comme na 19000. Au moins déjà que non, eza déjà à likolo, c'est que ça unité partout au tambolo yo kaka ça unité 2000 francs. Au moins na ma que non copie comme yo net yo. So yo somba crédit na biso que ça unité 2000 francs. Mutu musu sa olingate a sepela te. Ah ça unité ngo comme 2000 francs kilo mais azo bossa na dollar oyo azo sepela ke mati yango de sali ke biloko wana mata. Yango vraiment copie comme kilo maman. OK, message ni ngoko yebisa gouvernement. Bon message ya koyebisa gouvernement eza juste ba ko kozwa solution na problème ya dollar. Si ya moyen ba ko trouver biloko nino ba koki ko sala o ki to ya dollar oyo et ko kita peuple congolais a ko respirer peu muke po tension eza likolo makasi. OK, merci, bonne journée. À vous pareillement. Bonjour papa. Bonjour maman. Papa nengo zo mona dollar ya mboka na biso ndenge komi kokende lezo mona ndeni. Maman eloko zo lekela ngai mbongo na biso mona franc congolais eza na valeur te. Bientôt to koma 10 $ comme na 20 000 francs. Donc et servi na nini dollar ngo na Congo to lia kaka franc congolais. Donc mbongo na biso moko nano mbongo na biso ya mboka et bi manuel bana mboka te à part na Kinshasa na Congo na Brazzaville et kotaka te Angola et kotaka te so na comprendre pourquoi dollar ezo mata koleka mbongo na biso moko tozo souffrir dollar so mati biloko mati
dollar so mati banda ko mati so to kende wapi pe to koma wapi to suka wapi finalement to loba te 100 jours ngo ezaka pona bato ba oyiba ba mbongo gouvernement ba camere ba nani so pona peuple to votaki bango ba biso nini terme babanda ko loba nini les peuples d'abord mais toujours mon arrière banda kota changement zate dollar rezo kende kaka finalement to suka wapi mama nangai na comprendre moni mboko na biso il fallait ba yebelo ko moke peuple alingi nini peuple azana posa nini yango ne ba ko faciliter peuple congolais mais na comprendre bon ba pesa avantage na ba paya mbonga ba paya donc na ebité on a ko loba mama nangai donc eloko bina e comme ngo problème mitu na biso kala te to ebité surtout bomana surtout posa to sala nini po dollar ngo kita to ebate mais batu musu ba bindenge $10 et comme 19 000 francs belé mais même yo mo ebité que c'est belé maman o ebi que c'est belé $10 au chanson on a 19 300 ba côté mususu 19 400 et c'est belé maman bon on a besoin de valeur té et ça normal té so eloko e comme ata pilipili o reno tuna pilipili mo ezala 100 francs so tunyo 200 francs maman pilipili mati we poani dollar ya likolo mo teke to bo mamboka message ni noko kopesa na gouvernement message on a kopesa gouvernement faut ebeloko mo boye eloko ezali boso ye alobaki ya le peuple d'abord mais tout le monde a eloko moko te zo marché na le peuple d'abord avantage ni na pesa na peuple pour dollar eza ya ba congolais te dollar eza ya ba paya siko ba comme pesa avantage ya dollar et mata pour peuple congolais souffrir si on a loba nini penanga biso to ko loba po to lobby trop to sali ba marche to ça ezo simbarate siko finalement to sala nini to comme na point que to bimata biso nyonso ba congolais to bimi hein to kena biso ta mboka mo to ko siéger to tikeli ba Congo ba mo ba gérer on de ba lingena ba mindele na ba paya na bango po mbongo mindele muteleki siko to sala ni est ça normal te? OK, merci papa, bonne journée. Merci maman, merci. Bonjour papa. Bonjour. Noko to monio na kataka na avenue to tambola nini okoko loba pona dollar na biso en tant que jeune. Ouais, parce que trop pour dollar tout le monde a dollar et mati. Ça va comme na faut teka ba bilamba, so mbake lamba na prix oyo, dollar comme na prix mususu. So faut teka na prix moi likolo pe mata, pour donc ça mbongo so mbake na prix bilamba. Lelo na ba pona ko na mboka ba bongisa sikana dollar pour zonga pa ndenge zaki na 10 000 francs. Le $5 comme na 9 000 francs, $10 na 19 000 francs. Peso mataka na esukite. Pe ko matali susu. Wa mkere na lo ben wana. OK, merci. Ouais. Merci beaucoup na babone nyonso ya babone fidèle ya vérité universelle wana ba utu kolanda interview ya bandeko basili koloba bandeko basili koyanola en tout cas passe vraiment passe comme ebele komona ke congolais tozo souffrir na kata mboka na biso to ya dollar na minute chaque jour toza kola leza komata banda kwa kofute leza komata biloko ko leza komata to yebite to kende wapi to sala nini en tout cas motema ya ba congolais eza vraiment na passe mutu ya ba congolais vraiment et comme ko sala passe pourquoi parce que mutu nyoso zola mukana calcul na mutu bana ba rolia nini bana ba rolata nini fin du mois il faut futanda il faut ça là en tout cas hein, l'état na biso bon mekampe kota la ka oyo ya dollar bon meka vraiment bon vanda na on mesa bon mekampe ko lobela ka oyo ya dollar parce que na ba confinement oyo na to ya dollar likolo bat non ba bimaka lisusu te batu basala ka lisusu te batu basana na bandaku ba misu ba mbongo o batu ba ndai ko bomba basala nango ba projet et si esili na minute tozolo ba batu mususu ba fond et kwei en tout cas faisait quelque chose un gouvernement botika biso te boloba bolobi nini papa botiana se botala na likambo dollar oyo en tout cas toyebite hein toyebite vraiment to kende wapi to sala nini merci na bino nyonso hein. Merci na bino nyonso vraiment bolingaka Joyce Tumba autrement dit Benzema la presse hein nazakaka toujours wana pona ko salela bino babi Benzema de la presse qui taka toujours na terrain pona ko memela bino nyonso oyo vraiment et kozala na terrain. Je dis merci à mon caméraman hein, Ozemi Énergie, je dis merci à mon boss maître John Motema maman Micheline, je dis merci à mon superviseur Papi au Congo, je dis merci à toi Tracy Tupamba de Paris, je dis merci à toi Divine Kavir à la maman de Manuela, merci na bino nyonso bolingaka vérité universelle, merci na ba abonné fidèle nyonso o bozaka toujours wana kaka pona ko soutenir biso kana na saka bino partager émission so ke koti, abonnez-vous hein, en tout cas vraiment borozwa makamba bien na vérité universelle tozaka pona ko salela bino musala kana na saka bino YouTube eza poubelle te hein biso awa to saka musala rien que musala na biso na yo mutoko koma commentaire ya mabe merci na yo pe mutoko encourager biso poto kende toujours liboso merci na bino nyonso bolingaka vérité universelle bye.